Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, the King is back. Yo bon Espoir de Kin. Faut s'abonner. Banaki, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel Chèque, du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel Chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Vraiment dans Samsel Chèque, vous allez 2 cités. Tous un restaurant et classe. Tous un appartement, en tout cas, pour te coûter comme ça. Vraiment, moi, on a une idéologie à l'Europe. À vu non, on a RDC. Tous un non loin, il y a Kimbuta. En face à Planète J, pour un restaurant Samsel Chèque, ce qu'on peut dire pour vous allez 2 cités. Moi, si Mobali, partout dans le monde où vous êtes, dans ces lieux VIP aux normes internationales, les lieux où qui reçoivent les étrangers, les nationaux, tout le genre, partout où vous êtes dans le monde entier. À ce moment, nous avons les prix promotionnels. Notre adresse, nous sommes sur avenue Kingabois, numéro 60, quartier Sans Fil, dans la commune de Massina, le long du boulevard Lumumba. Référence station Kimbusta, juste en face. Pour toute réservation, contactez ces numéros. Samsel Chèque, une juteuse des plus à Kinshasa. Chante partout dans le monde entier, n'habite que dans besoin que c'est là. Et puis à comment dans les sources dans même le de la France, des fois la télévision, on a des on a bas téléphone, on a par rapport à quand on est nos actualité, des actualités, des macambo. Dans maman, ils ont ça la passe, vraiment ils ont ça la passe, ils ont maman c'est monté. Il y a un autre qui a na équipe, il y a film na film, tout mais quand on construit la macambo, ils ont comme là film na film, tout le monde qui va quand qui ken piana, le ken piana za libéré azalibanda, tout le monde a tout ça sur la manque film na film, boye pas ça journaliste, je crois que tout le monde voyait bien, le lot tout mais quand construit la na macambo, au Italie. Bonjour. Bonjour maman, ça va? Ça va bien. Ouais, très bien. Voilà, quand on a aussi expliqué par rapport à qui est et l'on non vraiment comme la bino. Non, bon, moi je crois que dans la façon au balinga na makam na bango, tu vois, je crois que Ken a connu un problème qui est un peu yami beko. Et selon plaignant parce qu'il est au loba selon plaignant oya funda qui alobaki qui est buka ki mibeko et afinga qui a salagi sokopeni ni akiza qui zandenge yo no zabo okoza peut-être mutu mo asale loko moko bolobi que non na place to potana na ke na l'état na funda na l'état et ke nazaki akize ba ya ki ko kangaye ba ke na ye na parquet ndenge biso to zaki informé d'ailleurs jour nga nazalaki je crois nazaki na musala na yeba kité. Comme par hasard, na benga no jires malele. Pour depuis ton to benga nité na benga ken na yambate na benga no jires na benga jires ndeb singa ote ibato za na parquet bo sala nini. Ote bakanga ki ken. Oh bakanga ki ken o pa nani. Oh mutakanga ken eza yeuta bisenga ke eza na groupe ya Frère Jésus des Nuances. Ah OK ça va. Na mego vérifier ken Frère azalaki na comment on appelle ça na CFA. Mais faire comment faire dans ces fois qui nous connaissent donc c'est que c'est faux. Na meki sou ko vérifier na kiti na vérifier sangate muto kangisi Ken o apporter plainte eza Mark House. Na Mark House wa mutu nanga to solo na très bien apese ku mbote pa yazali. Na bengi Mark House na papa ndenge nini ba bisinga o kangisi moko na biso. Ate iba il faut makambo wana ezala komoni toko kende na niveau ti ya ben siltité ko finga na raté donc mutu so buki mibeko fo kanga ya ils ont une famille, tu vois, ils ont monde de musique, maman polémique, ou soit il y a des guerres,
okuna lobibo ça date de très longtemps tu vois et bandi lelo tu et amakambo famille donc to bongisa wana na guerre à musique ken ndenga betara ndengwala et la guerre à musique ndenge mo pe yo pe betara de l'autre côté za guerre à musique ezara na nga te iba yo mutu nanga me ya otanga bakombo wana eza mabe abe que ça va mais to kutana na tongo to ibandeni to solo là bon nga nalalaki en paix je savais que non ken lobby déjà toki au solo là toi déjà ndeni ni ya soigner ma solo abima parce que Marcaouz vraiment c'est vraiment un frère wana za famille na ngai na zara kuna ba nyonso to soana bango très bien ko bana na président Ferre que j'ai sali to solo rana très bien très bien donc bureau mo to soana bango très bien que yo kutunde mutaliboso benga ki Ferre gola po tuna esu makamba oui ngala benga ko benga président azalaki te azaki na CFA tu vois azaki na CFA président Ferre parlant de ce que nous comprendre que non eza président Ferre te muto a kangisa ki ken ndesiko na ko découvrir tona na bi meza Ferre te na ko yeba ndesiko ke ezaki Marcaouz nde na bengi Marcaouz ebisinga ke non te ça va total nanu lobby et lobby nango na tongo na benga na tongo bo na sutuka bono ken piana azadi na makala na lukisko na benga Jires pona confirmer Jires ndenge nini ken azab azana makala bon ndi na yo démarrer mutuka na okineti na makala na koti pe bon na moniken a comme déjà na maboko ya l'état qu'est-ce qu'on doit faire tout tika l'état et ça makambo nango ti na ndenge pe asali ba démarche na ye ti ndenge pe to mona ken piana na mincho azali banda bon vraiment les autres la pacifier mon film to ebite kaka pourquoi kaka bino nde bazokangisa bino to mona ki manike bakangisi awa e umela ki mukete babimisie ka mutamisa ke soki ya mutasa ka intervention za ki kofiolo mide to bon doni susu ken piana mutakangisi eza Ferre gola Jésus des nuances mais longo eza Ferre te eza Marcaouz et le roni ni vraiment que ça tout ça maman non sona que non babi que non bozo finga bozo finga kaka pourquoi eza tout ça obi kembo sala mutana bino bien et comme ça bozo finga est-ce que vraiment bozo finga kaya to yebate parce que y a tout le monde ba que non ce film na film bo finga parce que c'est pour ba conséquences aux comme la bino vraiment en tout cas vraiment et ça la passe bon moi je dirais que film na film ezali eza entreprise tu vois film na film eza entreprise eza ndenge pa na bino nouvelle tendance c'est une entreprise tu vois ezali entreprise parce que yo sala kuna ba futara yo chinois za kuna ba futara ye déjà na bino alendele wana za master na ngai tu vois donc eza entreprise dans la kati ya entreprise ezali na batu ya ndenge na ndenge na kati ya entreprise tozali na ken piana manike azali mutu na mutu asalaka musala na ye na ndenge na ye mutu na mutu arandaka ba compte na ndenge oyo ye akutanaka na ba réalité na vie professionnelle na ye nga déjà monanga bakanganga ngano bakanganga te Jires malele pe na bakanga ye donc eza mutu na vie nde tozabo mutu bota na date na ye mutu na mutu na ba problème na ye tu vois donc ezate ke soki bakangi kento bakangaki manike to lo bakeno film na film eza na malchance moko boye eza na ninte ce sont des choses qui arrivent tu vois mutu na mutu azandenge asala musala na ye mutu na mutu azana ligne na oya kendaka tu vois ken so azana problème na par exemple Fifi Siwa etalinga te ngaso na problème na Jires malele etali pe ken te tu vois biso ndenge wana nde totambola siko bato be bakanisa ala mso ezaka ke neti likita moko boye tovandaka boye tozwi papier na bigi tobigi omonia tobanda nano to attaquer oyo rien tokutanaka na moment ya travail makambo na oloba ata na absence na nga soko okutana na Jires malele okutani bovandi bosolo aoyebisa yo nano tovanda te tocalculer mutu moko boye ataka chroniqueur moko boye tovandi boye tocalculer ke non to attaquer boye tobeta boye jamais tosala ngo te donc toyaka tokutani so tokuta ya to ça l'émission to lo bela sujet to lo bela sujet un point intérêt donc pour te dire que netinga au monde déjà na journaliste moi na fingi au monde déjà to musicien moi ngana so attaquer musicien moi na lo ba mabene donc je ne le fais pas dans la limite nga eza boulot je parle bien avec Ferre gola je parle bien avec Kofi Olomide je parle bien avec Wera héritier Fali Poupa donc ba musicien nyonso na so na bango très bien tu vois je me limite là mutu na mutu azana ndenge na moni la makamna e donc il faut pas mélanger les choses et comment on dirait que non bozo luka buzz bo fingaka ba kangara bino po bosa la buzz bo koma kotala ma est-ce que ça ya solo est-ce que to cha blague à part hein to long la pena to long la sentiment est-ce que ken piana so to bito tsa pena blague à part oko bisanga azali susu mutu oyo po atalema il faut ça la buzz
Donc au répondre nga boité parce que yo les émissions na yo mais na kati mutema na yo yo moko oza na réponse na kati mutema na yo est-ce que ken piana po ayebana to po asala iloko moko boye et ça la combo donc il faut ken piana asala buzz point d'interrogation. Tu vois, yo moko dans la réponse na kati mutema na pe na bato ba landa biso ba dans la réponse. Moi je crois que babilo ko na ba buzz c'est une réalité, c'est une chose qui existe et pas ba vedette et pas ba star et zalango ça arrive mais faut là il y a buzz oko ça buzz mususu o peke et qui honorer famille na oté na ba parents na yo et qui honorer bango té. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre, poteau na poteau, chez Odilon Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous avons awa na opala 24. Na croisement de la direction Cambiana venu opala. Point wana kaka. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Nele, rien à dire. Kota là, validé, na bango, mon normal. Même pas parents na ba kota là, mon buzz, moko bo eza normal. Mais buzz, oh, comme buzz, moko bo peut-être ya ko luka, ya ko exposer ba intimité na yo. Il y a ko finga batu na ndenge moko mabe wana nga personnellement na mona ngo eza c'est trop débile. Voilà. Et voilà en tout cas vraiment boyo ki ndenge ba expliquer bino bo to tia kateka ko finga ne bo tala maintenant c'est pas ça. Na yo kakili susu ke non ba agresser ki à propos herbe mambo ya ken piana herbe to ke bokena ki na parquet pour na obimisa ken piana après là ceux qui ba agresser que je ne sais pas yebisa biso non les aki non ndeni. Bon, ezaki pour jour bakanga ken na parquet nga na zaki te mais na benga na kana bato bazala kuna et lobby nango na kenda kotala na prison. Na kenda kotala na prison et ko na ko uta na prison lobby nango na kenda ki côté ya ba Pascal kuna. Ba côté un peu je maîtrise pas trop na éviter so Pascal ou soit Kingasani. Mais na kenda ba côté ba chango kuna na kati ko sa moi makamo ezali moi makamo nga privé et na robima langa inde na kutana ki na incident moko et la kingande ka baloba ke oki olamuka na tongo bien okei na yo hein oyeba kite mokei pe ozongi suna ndako na ote okokende pe au perdre vie. Donc ce sont des choses qui arrivent net nga na zoela ka onde ngwana lamuka ki na bien na ndako et na bimi na kei et loko moko bo e arrivé lenga ba agressa ki nga ezalaki le soir. Ba agressa ki nga ba tomba bazaki vraiment moins belé et soko moninga peut-être elongi nango mona ndé naza bona pena na stress tu vois naza ba manzaka voilà sinon je crois que au ce que tanto là ba bensu ba kola ki ngai tout ça ba misu dia ba beta nga pena ko beta donc tala ba ke ko beta po bazaki belé ozo ka peut-être que non o attaquer pe mususu mais ozo attaquer bango bazé belé na nombre na habité mais ba ko za la pe ba mais bazaki likolo ba 5 tu vois likolo ba 5 mibali mibali pe non pe baza plus élancé que ngai. C'est là non attends d'abord tout dans la logique na makambo. Le même jour ken piana azobima na prison et le même jour pe bazo bandi ko attaquer est-ce que vraiment mutu za na sima makambo oyo to ebito non bon nga na oki koloba ndengo na te parce que nga bato wana selon nga nde na monela ki bato wana ce sont de voleurs peut-être tant ba moninga na kiti na parquet mutuka tant na zoya parce que là le bosso tambaye muso al bimelinga na nenga le bosso atuninga prêtre andeni après na tala na bien noko chabiso ba shimboki tu vois un trou na bango na yebi directement que oh ce sont des chèques ça no ba erni ezaki ba 22h na ba sous RT donc na bona ko ma onde mutu e bougenga donc na ba sous ezaki ba 22h ou soit ba 23h ba blo mwandengo parce que nazaki ko ça elo mo ezaki un peu privé na ba kota ba chango kuna prêtre andeni bien to ko ba ta ba shimboki tinga bi na l'arte parce que na côte salobo na poche oko bimisa 1000 francs tant bimisi 1000 francs mon ko bimisi 1000 francs facilement donc c'est que 10 000 pe ko zala wana donc carrément na bisika ke no na l'arte yo ba jibiso ba ete wanini mususu abimi mibale o mususu misatu pa ba musima simana ba poche na se sentir directement na bien
ozomona bato na mwa musika taka Kinshasa onde koma Kinshasa koma lelo ata ba boma yo awa mutaza na awa otala na ye tu vois okoza ki ba boma yo mutaza awa mais otala na ye tu vois kin ebeba nango tima mona seulement ndengwana bato bazaki musika pena makasi nanga te musika pena makasi nanga te c'est quelque chose où esalemi na quelques secondes ka bo pas même kutu ba 3 minutes temps makamnya so tu esalemi aye wana moko bando simana po tant qu'on a bandi ko longola on a misala pe ki mobali ta bando longola mo de ko tsenga lo bona poche téléphone kutu ngokende kanga téléphone to mbongo to ndeni ndo mususu déjà mbata betinga oh mais ce que ta ba betinga ko mbata tant que betinga mbata o ngape na kokinde ngwana tale na pusani pa na enchaîner bolita mi balé ya na betel boso ya mi satu na oki même ngamo ko pe sukoto so pe zaki likofi so pe mbata na ebi pété na telemi na landika wazaki na téléphone na kangi wazaki na téléphone ale coup de tête bando potana na do téléphone kutu et panzani na mema ki on kutu pour après kutu ba émission il faut na boka on peut ça na on le souter tu vois donc téléphone kutu panzani téléphone panzani do moya o ça les a sous souter o do ndeto potana ina ba on ba poto wana kotana ku jires malé lenda maîtrise a mingi na bité so ezaki ngasani to tu vois na bilamba ekatani donc et là quand on a protégé beaucoup plus display pour display so ba panza ki display na mo elo moto mulangi so pe ndenge donc mawatro donc na te na beta mi pena donc wa pena na ndimi pena na beta mde na za bo na mukongwa donc douleur sakana te na ngana kize na ngamu tuté pona ngana mona eza na ngomba déléquent bato bazana ba on na balabala bateau l'état azokoka kokanga bango te bateau l'état azokoka ko bengana bango te soit ko tcha bango la place so bango il faut bazala mais ces genre de personnes bazawana mais eloko manka bango po bazana na arme blanche te pour résistance na ngai ba ko bomanga parce que ngana mitali nazana mbongo nazana téléphone parce que mbongo bazui nazana mbongo na téléphone na bete machine na pena maboko na ngana nazana clé de contact ya mutuka na blocage mutuka te donc bateau na kanisi ma mobile bateau ba oboto nga mutuka to nini donc na kangi clé de contact ndena kanga ki encore abonné na obetela onde na obeta likofi na yango et nazo sala effort ke ko yate na protéger yango parce que na yeba intention na bango ba oboto nga voiture to ba yo sala nga nini to ba bomanga mais soki bazala ki na arme blanche lo manka ki bato wana ezaki ba machette to ezaki ba ciseaux mais soki bazala ki nango mama lemsu na minute okosa na nga interview boité peut-être na minute lemsu na za de aso na morgue parce que bazaki belé bazalaki ebele ba ko panzana parce que boutique on a sombaki ji ezaki pembeni wana na bato moko bis ekenda na bandundu bazalaki ko charger moi place wana moi batata bachema kelele mutu akufi moi batuka moi la grimace moko msika ba ko tant bato ba ye wana bango déjà ba panzani ba kei mais non ça ni eza dia likamboleki téléphone eza nango rien mbongo eza nango rien mais nazolo bango très bien nazo soupçonner musicien mon côté nazo soupçonner mutu mon côté à moi que je me trompe mais ils ont ba déléquent kaka bazana ba chango kuna ba o ba do baby sa réputation ya ba jeune ou peut-être bazana ba balabala ba ça va msa na bango et moi personnellement je regrette beaucoup et l'état il faut avoir ba responsabilité na. D'accord, merci beaucoup Kinshasa en tout cas mambo bon tout changer monde de l'enfant en tout cas on s'est vraiment pas si tout comme na souka moi quelqu'un. Donc on a pesi mbote na bande ko nanga nyonso ba soutenanga de loin de près na pesi master nanga Clovis depuis Londres na pesi Gilo Camps mbote depuis Montréal na pesi Mama Mado Spaghetti mbote na pesi Nisha o killer abenga ke Nisha Nike na pesi mbote pa yazali donc na pesi batu nyonso ba soutenanga ya Odilo Mampu ya exemple à suivre donc talanga leki no mam na kutena nango ya Odilo Mampu ya exemple à suivre na pesi mbote na batu nyonso ba soutenanga de loin de près et na pesi sous merci na yo et na repesi sous merci na ndeko nanga mon frère et ami Alain Dele donc batu mususu na asir pour na téléphone te batu mususu ba luka peut-être ba contacter nga ba ko benga pe Alain bindeni na ozwanga donc merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, merci en tout cas vraiment bino boyoki Moussalande, Moussala, tout ça, la carte, toujours Moussala, Kinshasa, c'est comment on caraboué. Donc, ça la passe. Bambo, t'es l'angé, bien, la pessi, maman, t'as fait top modèle. Chouchou, n'a tenté la France. Il y a bien que Francis qui a là. Francis qui a la Makoso, Francis qui a la Makoso depuis Paris. Bambo, t'es belé. Merci, n'a rien à battre, on se les cas. En tout cas, vraiment, je vous dis bye, au revoir. Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci, Namkolosi. Alain Dele. Alain Dele, the king is back. Yo bon espoir de king.
s'abonner. Ah, ya.